Bandeko, bonsoir. Excusez-moi. Bandeko, lelo yo nalingi na solo la moke sur ndeko oyo to perdre awa en Angleterre na kombo ya Gordon Masiala. Nayebi ke batu mingi bayebi ye aza vraiment koni na Angleterre, koni na Europe. Aza ndeko oyo bandeko mingi bayebi ye na kombo ya Gordon Masiala. Me bandeko nalingi bokamwa te po bomona ngai lelo nalobela sur Gordon. Donc Gordon c'est un frère. Donc la seule façon ya ko expliquer yango, Gordon aza un frère à moi. D'ailleurs ye abenganga na kombo mususu te, abenganga pesa na kombo ya mboka, abenganga toujours Kiamena. Donc partout tokozala tokokutana soka bengi ngai to solola na ye jamais na lingala. Donc soki ekomi na epa na ngai abenga ngai Kiamena. Donc na kombo pesa ya mboka. Et ensuite tangu to sololaka asololaka mingi vraiment na munoko na biso na Kikongo l'État. Donc jamais okomona Masiala zoloba na ngai aloba na ngai lingala, à moins que soki batu bazawana. Mais soki peut-être kutani que ya biso mibali me batu bazawana à côté toujours na Kikongo l'État, parce que yango munoko na biso. Alors message ya lelo ezali message na bana ya Matadi, bana ya Boma, Boma Pade, bana ya Mwanda, naba oyo bayebaki ye bisika nyonso oyo aleka que Gordon aza un frère epananga, azala camarade te epananga. Azala ba camarade ebele oyo ayeba na bango, mais nanga personnellement Gordon azala camarade nanga te. Gordon azali ndeko nanga, donc un frère à moi. Alors naza na tristesse moko eza inexplicable. Donc nakoki ko expliquer sentiment ya tristesse naza na yango te na likambo oyo yuti ko sur biso pona Gordon. Eza makasi trop, eza difficile à expliquer. Bandeko, Gordon azalaki na elobeli na ye. Aza mutu moko oyo alinga elamba, aza mutu moko oyo alingane ko bude batu selo ndenge ye azalaki komonela selo ba connaissance na ye tali elamba, ba passage na ye pa ye aleka. Bandeko, makambo mingi Gordon azalaki koloba ezalaki ya solo, parce que nakoyebisa bino Gordon. Bandeko, ba oyo bayaki Londres na ba année 90, bokomona Gordon azalaki kovanda awa na Brixton Hill, en face ya prison ya Brixton Hill, parce que yango sika Gordon akomela kazo vanda hotel moko ezalaki wana ya indie moko ezalaki wana soki mpe ezalaki kolo nini. Alors na hotel wana bato ya Londres ya kala ba 88, 89, 90, 91 bato ya si bazofana esika wana. Donc na hotel wana ba mulele Jean-Marie Mulele moko kaka oya bino, Gordon Masiala, ba Sylvestre, ba Jenny Moto na libandi, ba Page, ba Milton, banani Vieux Manda, ye ba Vieux Manda ndako waki en face ya hotel wana. Donc Grand Kika azokana kaka na après prison na Dampton Court. Donc batu baki ebele. Donc tango wana ezalaki rien de rencontre na biso. Donc ngai nayebi Gordon trop bien. Nayebi Gordon trop bien. Tango wana on a expliqué mingi bozalaka te. Gordon azali ndena pe azali ndeko. mingi tangu wana
bamodogo ja Franco Ferre bazoya Angleterre ntango wana, banyarkos baye Angleterre ntango wana. Toza na mwa bato mwa ebele parce que dans la vidéo bakombo ezokima, mais au fur et à mesure nazosolola mino so bakombo ekoya na kotanga bakombo ya bato moko moko ya cette époque. Ntango wana tozalaki na ba indépendance ya Angola, indépendance ya Congo, tozalaki kosangana bato ya East, bato ya Sud, tokosangana tozalaki kolouer terrain na Oval, terrain moko eza wana synthétique. Souvent mtu kika mtu wako kuorganize yango, okomona kika a louer terrain wana, okomona bato ya Nord, bato ya Sud, ya Est, ya East, bango tu baye tokobeta bale wana na été na fête ya le 30 juin, mingi ya le 30 juin, mingi to beta Congo na Angola. Tango na vie qui facile en Angleterre, to somba masanga, to meli après bale. To salima ba kamundele, to dame, to panzani. Donc bama kamboya ya sap et bandi, à cette époque. Donc baki moi ebele ti ba anglais a comme na niveau aya ko filmer batu moko boye baki na lire moko boye ya sap, na bosse mutu ndeko na ba filmer ki na ba Gordon Martial. Après ça Gordon ko bimsa parler na Beck Street, na pale wana esika ba evoloko balekaki kola lepa na ye ba vita boulay. Donc tant que Gordon azoko loba yango, il disait la vérité. Donc il a sali kaka vidéo oyo, et à cette époque na ko rappelé bino makamusu parce que omoni tant que Gordon azoloba mingi bazomona Gordon lokola comédien moko boye mais aventure mo, mais Gordon disait la vérité. Omoni tangu Papa Wemba babandi ko ya ko beta musique en Angleterre, Europe mobimba et sika vie dans la qui facile c'est l'Angleterre parce que anglais là qui tellement bon ce qui mutu yo yé au sengi asile politique ba mo va au palais, aux la célibataire, aux la marié, aux la marié, donc au sengi asile lelo na poko pesi le palais. Tango ne là qui na British Refugee Council do tango boa kingunda lelo mbala moka partir à biro tamba yamba ki après interview ba bengi ba association ezanga ba ndaku mbala moko ba pesi ticket OK au moni ndaku. Donc les mêmes soirs on moni palais bi lobby lango ba l'hôtel là lobby lango OK na ndaku. Donc à cette époque c'était comme ça. Et puis ba kombo moi ebele donc mbongo ezako mona. Alors tango wana okomona soki kuru aye akolala epa ya moto. À côté nanga awa na zana petit Las Cross azaki leki moko aki souvent sima Papa Wemba ba petit des moutons baki sima Papa Wemba. Donc tant wana Papa Wemba baki na ba mbongo te po balala ba photo hotel baki na hotel même ba tant basali ba wenge ba komo ya awa. Donc tous ces musiciens baki na ba mbongo te ya kofuta ba hotel. Donc baki na wala la pe ba tout au moins na ko beta concert basangisi mbongo basombeli bilamba. Okomona air moko ba musicien ngo ba okene na ndako ya Vieille Dokis na Clapham Common. Ba Gordon lokolo bango balingaki sap ba isangwa poto bato moi ebele ba Coco Steve kaka Coco Steve moko kaka oyo lelo oyo Coco Steve akomana problème ya santé na ba 90 ba 91 Coco Steve a telemaka kaka na kuiranta. Donc Coco Steve azalaki talambinga ya moto ba Eduardo Saldania ba Vicky Wamba kama Vicky Wamba oba koma ba pasteur lelo akoma pasteur tango wana bisutu tozali kokuta na pa ya Vieille Dokis soki ba musicien ba ye ba modoko ja Franco Ferre ba ko ya papa ba ko ya fo pesa bango bilamba ta mususu na concert po alata na ndenge ya mabete
parce que biso toke na Angleterre toke na ba possibilité wana makaso ma bilamba to la ba mise wana baki na mbongo te ba sape mususu ba pesaki bango ba koma mususu boyoka ka boko isangwa koto moto naza polo kote donc ça na mali solo moko boyeza wana isangwa koto ayaki na complet à Jean Paul Gaultier et pas ya papa Wemba. Donc ça ka ba histoire mike na solo belabino sur Gordon Masiala. Kaka c'est un frère. Donc na ngai to uti loin na ko sabino nazaki na France. Naki na France na libala ya nièce na biso moi na un frère à moi nani Chérigé avant na Lyon. Alors il fallait moi na ya bala. Donc na libala na Paris. Na Paris tolaki toki na petit Pichu moi na Dokis. Toki na Paris. Alors toki pa ya petit na biso petit Carlos petit à Chérigé. Alors na poko to vandi kuna ndeza kama solo. Non. Tokendeki côté la machine de guerre. Côté la machine de guerre, la machine de guerre, na petit Carlos. Alors tant to uti kuna to zongi, to kena ndako a petit Carlos to vanda ki to zo solo là. Na yep tout na mélanger jour de machine de guerre, jour la fête, na bossa ni mais to pas petit Carlos. Bref. Alors petit a tout dit me vieux na Londres mosana mutu moko kuna komene Gordon Masiala na sepla la mutu na moite do na lela mutu wana do soki petit Carlos azola na vidéo oyo leki se souvenir na makambo na lobaka na yo pona Gordon leki na ngai atuninga me vie mosana mutu moko na anglais komene Gordon Masiala na lela mutu wana na yoki petit a lobby na yebiseki non Gordon aza ndeko. Donc Gordon aza mwana boma, aza mwana matadi, donc aza ndeko na biso. De même na Otto Mananga Dushai na Allemagne. Dushai laki na Allemagne, alobi langa mepangi, est-ce que Gordon Masiala me nani? Dushai na yebisaka yoki non Gordon Masiala ndeko. Na baini non tango ko ya na Allemagne pas de temps ko ya Angleterre na ko benga Gordon to na parler to li ensemble donc on a pangi donc c'était vrai on a pseki bino alors tant to va na petit Carlos na Paris na Clichy na Clichy dans la ville toi qui parle wana tu vas to solo na parler na petit Carlos d'un coup na expliquer Gordon ngami non mais Gordon za ndeko na biso mwana boma mwana matadi tout ça aza venant saper à solo et ba kamala ba ya solo nous expliquer petit Carlos mais non il n'est pas fou pour bino se kazo boude mais ba twana oya lo bela pesa ba twana ya solo asunga ka bango alors tant to solo là bala moko portable na ngai bengi nani abengi ngai Gordon Masiala abenga partir à Londres pangi na liki na parler mais na moni yote na meiko checker na so non mais na sana Paris na biso na zongi na ko bela te to solo là c'était tant to komo kozenga na ye na ipse mende ko ngai obengi nga vraiment à l'air parce que awa to solo bla solo na yo donc baki ya France balingi na zui Gordon na passé na petit Carlos ba solo là petit Carlos ce que se souvenir na li solo na lobby Masiala n'est plus Gordon Masiala aza sona momoité Dushai pangi na ipsa que non voyage muso ko yana en Angleterre to ko vendre na palais to li ensemble parce que nepsida Gordon que non Gordon Dushai atana besoin avant d'abo solo la ayo ko penza bo yara bakiso ko tuna yo et c'est vrai nepsa ki Gordon avait no pangi Dushai meka kuiza bokela munu donc nazaleka ni no soki yo ye na ko benga Gordon bo solo la bossa la jour comme ça tous en a parlé to solo là Dushai pangi Gordon azali susute liwa moko boya brisque yi ambala kaka boy pamf Gordon aza susute donc je manque de mots
ya koexplike liwa ya Gordon. Bandeko na ngai, tout ce que Gordon disait était vrai. Donc ba musicien mingi oyo baza honnête kuru aza sous-souté, donc vous allez difficile de parler sérieux. Ba musicien musu bazali JB azanaye, Wera azali, ba musicien wenge bazali, ba musicien orchestre mususu pe bazali oyo bazalaki koya na Angleterre à cette époque, ou bien ba musicien fait la musique bazali koya Redi azali, modoko ja francophone pe azanaye na bomoi bakoki koloba ke non bato ebele Gordon penza apesa bango bilamba na tangi kombo ya mutu te, mais na lobika ke non bato na bazana bango oyo ke non Gordon azalaki kopesa bango bilamba. Na tangi kombo ya Coco Steve lelo oyo abela, mais ba oyo bayebi Coco Steve moto na kuiranta mingi na poto tango wana bazalaka te. Grand bosseur, donc abanda ko travailler abanda kala na ba 90 Coco Steve abetaka kayu asala bena ba kop mais a travailler ali susu. Donc bandeko nalingi ko contredire kaka batu te na ba makambo mosusu Eduardo Saldania na ba 90 ye asalaka déjà ba 91 92 ba travailler ka donc la boulot ko betaka kayu. Donc bandeko nanga na moni na ngai video ya lobobo alobeli ba zéro fainéant, mais ndeko na ngai na Angleterre bato mingi bazala awa ya kala vie qui facile, mais toujours ils ont travaillé. Donc tout ce monde là travaillé toujours. Ngai kana nga moko par exemple, nga na zui bourse na 91. Na zui bourse d'études na 91, na zui bourse d'études na na kena université. Donc ba tango wana nga na sana université na tanga nga. Ngai na zui nationalité na 92. Ngai na zui nationalité na 92. Donc tango wana bato mingi baki na nationalité te. Donc na lobi on kaka lelo na ko sala bino prochainement sala bino vidéo mususu na ko pibino masolo ma mingi. Bande ko na ngai na profiter na loba yango kaka parce que bato mingi bazalaki komona Gordon comme un comédien. Donc isoka zo boudé azo loba bazali ko seka, mais peut-être ezalaki elobeli na ye. Ndeko na ngai bobo sana te Gordon azalaki mwana boma alaki pe matadien. Na kosala mwa résumé moko ya moke, na Congo to parlaka sur sable, mais to bosanaka ke Congo aki na 9 bateau, bakananga ba Okito ba Kasavubu ba Fabiola Kananga, Kisangani, ezalaki 9 bateaux à cette époque. Congo a 9 bateaux. Et na 9 bateaux wana majorité ya ba commandant ya maswa bazaki bato ba Congo. Mingi bana matadi. Ba mare mingi ndambo bangala ba otaki kuna ba kira bango ba matelo, tout ça, mais les officiers la majorité bazaki bana matadi, ba commandant Lelo, commandant Mbambi, tout ça des matadiens. Ba officier ba marin bana matadi baki mingi ya moko ya kini bato ba professeur ba yeko travailler kuna bazalaki, mais majorité baki bana matadi. Na ba parents na biso ba père na biso baki ba cuisinier, ba marin ba travailler ba masuwa ozoke les poteaux. Donc est-ce que vous avez imaginé bana matadi wana bazoke les poteaux ndenge bazoya na sap? Est-ce que vous avez imaginé
tango Emenea asali Victoria, Emenea azobwaka cartouche a Boudou Diop, Jeff cartouche. Emenea azobwaka ye yandi tukidiku putu, yandi tukidiku Paris, il y a de cela 2 semaines. Emenea azobwaka cartouche mingi ndenge wana yandi tukidiku putu, il y a de cela 2 semaines. Donc Emenea parlait de la SAP ndenge cartouche azali kolata parce que cartouche qui matadien. Alors cartouche avait des amis ba foi isala ba azali moi ebele ba ki ba officier masuwa ba utaka poto ba yaka na kitendi. Donc tango viva la musique asali, tango papa masali viva la musique. Donc tango bazwera matadi ko beta musique na matadi parce que tona ba grand sapeur. Tango wana Nyarkos na yepotote. Donc ba oyo ba kanga ka papa ba pema, c'était des officiers. Ba marin ba matadien. Oyo ba yaka poto, ba sakra masuwa. Sap na ndenga liboma. Mais bazalaki ko parler si bangote. Nyarkos a yepoto. Basali banzima na papa Wemba ba kombo ya SAP ebimi la SAP mais ba matadien basalaki kolata déjà tango na la payote ezali na ville haute ba conseil zo beta makuna mais il faut tala ba matadien bazoko tala na ba conseil wana ndenge bazolata mais à cette époque on ne parlait pas de la SAP. Bande konangai biso toyekoli SAP na potote mais na matadi biso iba zumbel tiba mwalimu tibi vie mushi batu tout obasa na port bazia ko passer temps et pas ya vie mushi wana isika ba naja bazovanda na dago ba zumbel ba sakul ba bandidos ba pupa mado tout ce monde là ba Edo Makanda ba Give Jololo ba cartouche bandeko na zumeka ko fongola bino likambo ya Gordo Masiala. Donc Gordo Masiala likambo ya SAP azwaka yango déjà na matadi parce que lui il est de là de Boma Matadi Mwanda. Donc SAP ezali eloko ezali oya biso to botami na yango to koli na yango la SAP. Donc ti ba Nyarkos ba bimisi la SAP e Matadi ezali déjà saper. Parce que Mputu, biso toto kende yango. Donc avant Nyarkos et Mputu, ba matadie ba kende déjà poto donc ba tata na biso, ba grand na biso moko ba bana déjà, donc ba officier. Alors idéologie wana e kota déjà e pa ya Masiala. Alors Masiala qui courageux za ko luka nde elobel na ye ya ko budete. Yele wana kwa kotu bikitende. Parce que elobeli na yende batako se plena yango. Mais c'était vérité. Mingi bazali awa botu na maître Mongo. Botu na mususu na Safran Manzangi. Azalaki ko côtoyer Kaka Gordo Masiala na Baker Street. Ba mise tout oyo bazoya na Angleterre. Ko bande la vie awa ko vivre awa. Ba leke pa Kaka. Bala la kone pa na ye. Na boy na ko cité ba kombo poise la teke ba contenir na ba zona image ndenge mususu. Mais tous ces mondes là sont passés par là. C'est chez Gordo Masiala, y compris les vieux taboulés, y compris
evoloko il est vivant soki aza conscient koloba na ye papa wemba aza sute bapeti nde balas cross bazali bako kotémoine yango bayisa yango akoto bako kotémoine yango donc ndeko na ngai bamasolo mosusu nalingaka lelo nalobela yango Jean-Marie Mulele ako kotémoigner donc ndeko na ngai bato ebele bako témoigner na ebembe ya Gordon Masiala nayebi ke nakomona bandeko ebele oyo tomona na sute ya ntango na biso. Mais Gordon Masiala, c'est un frère, que son âme repose en paix. Pangi, Lufo Yange, mais ça la passi. Passi. Nantima ya munu. Et puis nantima, ya bat, no manaka pangi, manaka kula naba Gordon. Masiala, eza mawa. Liwana yo, c'est li passi. Donc Masiala, c'est li passé, passé. Donc Masiala er moko na vandi nazoka mungongo na yo zoloba. Kiamena, Kiamena, yo penza, yo, ozaka grand prêtre, olinga ko batama, bare fakate ko saka grand prêtre. Banyama we ba mikolo yo. Il faut me faire un coup de tête, à l'ogoti ba papier, installé à l'accueil. Ah bien, Masiala, yo pe, nini yo lo baka mon frère. Yo soko beti à quoi, kasi ba okanga yo na mbila. Yango wana te. Olingi ko batama. Ozalaka grand prêtre soko yebaka te. Banyanga la kata mususu bayake mikolo. Donc ça c'est un coup de tête, penza, aller à longo li bilamba, abali ko tchape za ba plan na ba poche na bango pa ba yeko laka. Wana zolo banangai na vai na tele gati ngabika katika makamwana ya ko beta mutu mona mbila kangi oseli babolo toko taka babolo ko baye kolaka ba pesa ba to ba respect po ba ye ba te ya ko sa ku de tete tele misusu te wana zolo belanga na tele kaka Kiamena ngai pesa masanga melaka te na kamwe kaka lelo yo kufi okomomela ba whisky kolango na whisky mais Gordon nga na yebi Gordon oto yebi na Brixton Hill ba koko jeni ba mune Gordon melaka masanga te Gordon melaka te na yoki lelo ko Gordon akomomela ba whisky Gordon est-ce que likambo ezalaki caché oyo yebisi bato te mais nga oyebisi nga rien pangi Pangi Kiamena wiza kwako donc baina ko bake ba yuma ameka tumba na lingala bambaza ke no baba ke danse biso to za danse wana sigoyo abendinga kote abi ba yuma wana bataki sasa wana ba yuma ba yebi nini yaka to parler en langue wana sigoyo to kena ko to zona ki Kongo l'État na Masiala bayebi eloko te ngai kuto mde ko fuka zate kaka kemina ka bita mo ku de te ko kwea bango tu ngamo na ko lokota bango na lokoti bango na bani ko bwaka bango na ba poubelle pona ba ku de te na ba zwa ke pesi bango trouble na ko lokota bango kaka na bwaki bango na ba poubelle wana to vanda kina Kiamena bango bayebi ya wana sigoyo Masiala. Que ton âme repose en paix, Masiala. Au salibiso passi, Masiala. Na kutana na petit las cross. Pesinga mwa lisolo. Lisolo ngo ekotinga. Ebiminga te. Ekotinga. Ekanaminga na mutu. Lisolo petit las pesinga las cross. Tokuta nelelo na utaki boulot na bimika na métro na kute net en face ya store ya Moles na fewana abendinga to sololi na moni
Gordon maka moment ebele oyebisi bato te mais soki likambo ezali caché koyebana nango Gordon. Que ton âme repose en paix Gordon. Ngevanaka pangi. Et j'avais compris que Gordon na motema na yo ozwanga te mutu mususu ozwanga ki amena donc pangi yange na motema na yo. Donc ngai pe Gordon nazaki kozoyo kaka ndeko na nga Gordon. Donc nazwaki yo mutu mususu te parce que j'avais compris kati na yo ozwaki nga ndeko. Mokolo wana nakute na femme na yo alobi nanga tato to solo alobi nanga nakebisa ndeko na yo ke tokutanaki na yo parce que ozali koyebisa yeke no ngemona ye na pangi ya munu camarade ve. Gordon, que ton âme repose en paix Gordon. Gordon sali pasi Gordon sali pasi na motema Gordon. Gordon sali pasi. Gordon liwana yo tauna tangi na mona sali pasi Gordon. Gordon, que ton âme repose en paix Gordon. Nasali la vidéo pour la loba si Gordon ici Gordon. Au revoir.